si la binonio se peut mon sous selon malonga te ni na ba musicien lo mo malonga bo sala eza sous te et aussi na bino ba comédien ngana sala ka ba jeune na boulot na ngate so yena nga jeune na boulot na bana obeta yo linga pasteur oya munene afinga muninga na ye akofinga artiste ya mboka na ye en tout cas ils mawa mingi yo oza ko se battre trop na musala na yo wana lobine wana wana yebi na ngai te pasteur de l'église na yebi te na yebi te na yebi te pa mama tuna nga masomo to nga mutu na ngai esala ala ngote so na komi na place ngona na oloba na ngai bato ba yebi ni le sala pour gérer succès na yo auto yo kona mama bete ya ko manquer ba respecter ba soupçon mama bete ni le sala pour gérer succès ngaza yaya baleki na yeba komikitisa na yeba ka respect na baleki to yebi lobité kande futaka te bolingo nde zalaka kolinga musala na yo ezalo omoni musalo bato ba mona lelo yo bandi ba bengo te ozana kisi parce que le président ba tunchusu succès leki et comme c'est fou comme banga bato te comme finga mais yo dépose là en fait na ebité muto témoigner mabe po na yo muto sanga mabete mais au moins que muto fo azala un peu jaloux alors oza soba na yebi ata eloko ba bengi kisi te oui kisi na yebi ba niva kine ezali zo comprendre donc mosi yo na vie na ngai tala muma ya miso lokola mokongo ya meme ya mobali Rossi TV kuna tomona ba théâtre ba émission ba musical political chronical sportical karatécal nyonso na Rossi News TV abonnement basabona kaka osabone aucune notification kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV ne makambo Merci de porter choix à votre chaîne et particulièrement dans votre émission Forever. Et cette émission était toujours présentée par moi, la vôtre, Sarah Matoumona. Je salue la présence de mon caméraman Mirai Kinzi et aussi à Messi les DG et à Madame Ronsi Moufouansoni, la patronne. Toujours pour ce qui concerne l'actualité ici en RDC, le Toyambe Labino Bongo, un artiste ou à Saliming in Congo, un artiste comédien ou à Saliming in Amboura Nabiso, au PSA reconnu. Et j'espère que tant bon monde aille pour recevoir la monnaie parce que soit l'équipe, ils allaient des gars. Devant caméra panae ils allaient des gars tant beau kaé tant beau monde. J'espère bien que et c'était Lisa Bino. Il s'agit de qui? Il s'agit de Freddy Mbali Osombo. Le toye na répétition na été au kangae, to beta mama solo ya carrière na to ba secret et aussi to beta li solo ya actrice na biso Julia, ah ça là pas maman top, a été ko kufa et to mona qui absence ya ba comédien Ebele. Alors to me ko solo la mambwana kaka na ya Freddy Mbali Osombo. Nelson Ekiambi bossa mboka vient na sala engagement na ozela. Nene Kiambi tabita Kiambi Sephora Kiambi bonjour Nabino et aussi à Miel Nziola, Miel Nziola, le grand voulous en direct de Grèce, Lionel Poiti, mon moutou de Kati, tout ça rend tout le Kanaki. Freddy, bonjour. Bonjour les gars. Bonne santé. Nangolo Nzambi c'est bon. Oui, pareillement, oui. Tous les gens bonne année na nécessité. Na kumsika Nzambe po, tokutani lisusu. Bonne année pour mingi pe baninga batiki biso ebele. Mais nous avons sali gloire nae tout mon année nambula sika 2021 ils allaient longa pe pour na émission na bino et puis pour na biso pe artiste nyonso tout entier na pesi bango pende sika bazali bana mikili bana poto bana Australie wapi ba bonne année sika bazali ya Fred na bango yeyo malgré moi maladie to bando kolati we mo to loba to bando kola déjà 41 ans à boulot ils ont quitté c'est belé pena donc merci vraiment. Cher internaute à Rossi News Télévision, tout y est Freddy, vrai à Freddy, ils en ont. Alors qu'est-ce qui fait que Lelo, malgré Makambu, malgré les circonstances, mais Freddy, vous gardez toujours l'image na yoana. Donc vous en acceptez, donc toujours, et si quand il y a une actualité, il faut comprendre que Frère Freddy est là. Donc parce qu'on reconnaît qu'on a mamoumios. Et là on ni au ça là que au garder quelque image na yoana. Merci petite sœur Nangai.
eloko esala ke gagner esala image na ngai respect d'abord ya musala na yo ozo sala poto sala émission to faninga na bato bazotala biso bayebi côté biso ba to utilité siko poto sala ngo nga siko muntu na ngai ya kalomusu na be mona na lobby tu comprends ngai o c'est qui pour yebi bato bayebi côté to bandelité est-ce la kosi si on a mutu na ngai esala ala ngote so on a komi na place ngona na oloba na ngai bato bayebi donc le roi de oloba te pour ça on a tinati les linges sales se lavent en famille ngaza yaya baleki na yeba komikitisa na yeba ka respect na baleki to yebi lobité nzamba salanga ningi moko so muta biso ya freda za mabe lo baka kaisa jalousie ya wana fallait auto yemba jalousie naza yaya na bino musika ngaza yaya papa kutu yayo po naza bana kwayo lelo bima ki boyebe oyeba ko esalinga na mutema te esalinga bien te na moni ko na salir image nanga na ndengo ngaza la kate mais nzoka ba yebi te ke yoni mutu bandi merci to soki wana to yebi te yaya eloko salaka mutu a garder image na ye eza musala lelo ozaki na bulu na yo lali ovandi lelo ngana okutana kana ya Fredi sopo lo bako lemba omo pe to sali pe oyote po to laksake kande futakate bolingo nde zalaka kolinga musala na yo ezalo omoni musalo bato ba omona lelo yo bandi ba bengo te ozana kisi ba bengo te ozana kisi mais lelo yo koma lokwa ba mami lela fona tanga quand même lelo koma lokwa ba mami lelo comme lokwa ba Hélène Kalema comme lokwa ba grand sœur ba Isha quand même ba sœur na bino ozo comprendre lelo koma ninga ba omona ka makama ninga ne ya komona kana famille bino moka kufi omonite ninga koma omonite ninga komi mais ba bosani sacrifice oyo zo sala na ba moyo yo nande kono mbali bozo tambola bosani yango miso to kutana ba makambo wana na sali équipage kangi mokili mobimba eloko nga na zobo les équipages elika une semaine à succès bandika ka ba petite na ngakufi elika 2 mois muso akufi mais faut mon camarade na tellement boso boni ko mbale o mo lia batu nyoso to kan ngwana ba bi passion ngana yo kate e ko nzambe pona ni kutani na ndengo yo chiko na batikira nga bela bana oya onyo ko manana ba ki so bene komela ka yo pardon komela ka yo mais yango na zo betero mamba solo ti na betero mamba solo ba partir équipage de simba biso botami 13 tout cas les 3 garçons wifi nyoso akenda na 2 garçons batiki bana na bango belé ba 11 à 12 ans si on a mona na 6 combien 18 c'est ko batata bango bazali ba irresponsable so ngam na leki bande ona ngabongo siko nene na na souffrir le na ngambo alors oza soba na yebi ata eloko ba bengi kisite oui kisi na yebi ba niva kinezali zo comprendre ba kisi ezali mais ya kozwa pona sala nini siko zui o sali sacrifice po après o lia mo na nani do eza tina te biso simba kisite ngo ina sala hakaka ngazala hakaka ngasimala ngagwate gwana ngeza ka nzambe oyo na natali la kaye makambo ndo na biso ko déjà liboso na bingana za catholique 10 ans na tangi na catholique bana nga basi batangi na catholique ba comme léona ba deuxième grade ba koli ba bi nzambe catholique donc c'est ça ngana catholique comprendre na sala ka jena musala te so yé répétition nga omona ka frère sa ka jeter nga sa ka jena musala te ya omona nga partout ata basali bonaza osali bo bazali chez moto blague kutu tenga sa ka jena boulot te boulot nga et puis pour les kanga na ko jouer bo bonga na kata scène ponga yebi na yebi na so na talika public bona yebi ona sexe bango boy déjà to kol na musala ngo donc c'est ça yango no mona ki to krem belé te ezaka ka ko respecter musala na yo
koto saba continent koto saba ine oyo kuti na musala tango bango babanda ko fungolo nzela osoko yoza lolendo ba okanga ba fungola omwe kopo moke yeba ba bengana na ati yete oh ya nini nango yete ozo comprendre yete nzoka bolo lendo mais soko za petit na soda yo bozo fungo petit na soda yo bozo fungola nzela ya ngana ningaka te na beta mutu matolo te nga beta batolo te omo na na pia ka grave na beta matolo te respect na ngeza pona matolo te mfo mutu wana to sanga so nginga malamu kabela ngati yo ngina boloka matolo poni bo beta li solo na el kambo le musoko pesa ngeza na ngona sensité tamuso kabeli nga 50 dollars ko 50 manga 50 dollars na kena ngo faux larme bo zo comprendre comment donc musale ali yomoko folinga yango nzamba pambolo cha nzambe liboso nayo e fungola banzela na odo c'est ça eloko nini osala po o gérer succès na yo otoyo kona mama bete ya ko manquer ba respecter ya ba soupçon mama bete nini osala po o gérer succès non parce que le lopeza ba tunsusu succès leki et comme c'est fou comme au banga batuta comme au finga mais yo dépose là en fait n'habite muto témoigner ma bé pour na yo muto sanga ma bete mais au moins que muto faut avoir un peu jaloux alors na succès ni on yo ça na monde ni ne ça là que vous gardez toujours eloko liboso na tosaki dans bakolo nanga yami balé na ninga quand on a na succès ni on no gérer succès non to saka bakolo nga finga mutu te so ina répétition ngo kuta nga finga mutu te nga gangela kande bato ko finga na ko gangela eza eloko moko te nazo gangela yo po omoni place nyoso bozali même na classe so omoni monsieur nabino azo gangelo mingi alingako azolinga ozala oyi azolinga yo zala po ye mtazo yeba yo yebike muto mwana eza ndenge mususu azana étoile moko boye mazo yeba te c'est ça chamoto na ko expliquer ote donc na finga kana no motote o mona ngana ba boîte de nuit kosani na ono sana nini ah na kosala ko se divertir na ndako ngate mwinda ne sali yo nini yebe saka mwinda na hana ngona ndako ba mwinda ngweza na ndako mo muso ya na ndako okuta ngolo bia sans kutana ngote non sani yo yele lo okuti biso place il faut bisa bato place to répétaka yango do okuti biso place to répétaka so na siri sa base je m'en vais à la maison nazana besoin na mona madame nangai voilà yo moko o moni yo mtozaki l'échec otindaki c'est bon ouais otindaki très bien na mona kiango ya mwindu bo moi okasaka ona butu c'est bon donc naza posana mona madame nanga na posana mona bana nanga to fanya biso to sura to saka ba jina bango mona bandi ko tumola bango c'est bon so ba kura yo bosani ka kura onde moi ba ota beda film be ngana ota nga match bango ba ota ba biloko na bango na ninga baza à l'aise nga pena za à l'aise o mona boke lengi bina ma joueur kisana ninga tiabika bo kura ta posa wilele c'est ko ngai na ko kama mwana te donc bon naza moto bakamana nga benga ngale 155 boluka papi boluka vie sende nobe toza na biso to vandi na meni moi den coin nga poka po na beningi nga soko mela soute na komika nga mona mela tama whisky probablement minene ba nini ekitsaka ma ba Grèce quoi donc c'est ça donc na gera succès na nga kitoko na nga basi ya batote eloko ya liboso yango wana toza ba star ba ko tindelo pe na nzela na yo ba tindelo basi so ba yebo ni nga basi mingi ba tindelo basi naza tera lelo te na yebi tout moi c'est mobali fali nga so comme moi ça comme ko linga mobali eza jo yango te je comme piège c'est très bien donc oyo vandi place moko boy o tali penda boy o kanisi mokili elo te o comprendre ngana sala ka ba jeune boulot na ngate so yena nga jeune boulot na bana obeta yo bato beta ni la solo oh mais na sala ka jeté ta to ka bola ka mbongo ezaka ya lukuta alors mutu yo suppose wa mbongo faut souffrir basala ka jeune makambo musalate
Ngazo na vani na mutu soka kemi musala na tuna kabana ndenge na zaka na famille po bango so tu baza bana nga so lelo tantini lindo za o ya za lelo ata mona ba jipit yo moninga na jip moni jipit na tambola na makolo po nga ya wana yebisi yo po nga nazo gérer nazo ko mi gérer ba succès nyonso. Merci Mingoza Maël. Olingo yebana oye bate ba mona oyo sa nani so ndenge nini te. Futu na ngai. Olala ka wapi? Wani na obanga o question. So lo bilanga la voiture, bilo apamba. Melupango. Balupango. Vous comprenez? Voiture. Ça va tout dit à bon. La Freddy le lobby no artiste pour ça qu'on se battre pour musala na bino ndio mobio linga musala na yo mais le lo ya je peux citer le nom Mira pasteur Denis Lessi oazo cracher les bino artistes qui est aussi la bino nyo so pour mon sous solo a malonga te ni na ba musicien lo malonga bo sala eza souté et aussi la bino ba comédien tandis que bino nditio oza ko se battre trop na musala na yo wana lobine wana ah na ebina ngaite pasteur Denis Lessi na ebieta ntanzondo na ebiete na yebiete pa mama tunanga maso mususu ngala kolinga pasteur oya munene afinga muninga na akofinga artiste ya mboka na ye en tout cas ils ont mingi et puis pour biso ba artiste na kofinga pasteur jamais na yebi valeur ya ba pasteur na yebi bato bazo azo yebi sa oli loba to benga bango ba papa ya molimo alors na kofinga bango jamais na télévision d'ailleurs nanu bomona nga na finga mutute na ko finga ka na ko finga ba papa na biso te ba konza mboka jamais na ko na bande naza bien instruit alors oya finga kibiso wana olobi afinga kibiso wana ebi nga ite ya fina lo bango ma na donc salem sous réponse ezana ngote na ebiete mais ba bloc bana sa ki fumela kio na yebi ko to yo moto beti ni solo mais soko ba finga kibiso na ebite na ba problème ba to mususu na ebite mais soko na yebaki na nga na donc sele mais na expliquer que ezaka ni ngote mais ko na yebi na nga ite na diniti ya Freddy to mona ki actrice Moro Julia a été kokufa salaka na troupe ya Mama Top et azana kati alisanga to kanisa mais na matanga na ye to mona ki pas vraiment ba le nez ya comédie ba artiste bazaki mukie na ebite ce ko yeba nouvelle wana te na yebaki nouvelle mais nga madame zaki maladie yo moko yebiki anniversaire ezaki lo bolobi mais a fêté on a maladie as meli kutote le côté nini te nga pe nazo ka pe bien nazo na malaise donc to melaki kutote mais bana ba sepeli biso kaka ba nini ba to so basala ki ba vidéo en tout cas na félicité bango tellement ezaki débordement total donc ti le lo bazo so kota kaka o bazaki ba l'échec ezo kota kaka donc lingo ça kenaza muto abato moi ça star donc c'est ça na pesibino merci minzamba pambola ba ba kanisa kibiso na musika na pesibina merci na Thierry Sandala les grands coachs na kata Switzerland na kanisi lisusu Michel Befunga ifonda Michel na kata ya Bruxelles et puis na bosanité bien malou na États-Unis et puis Mireille moi ça cocha qui na États-Unis sous bateau ba kibiso et puis na bosanité Vengadio c'est les grands Mokere Koro Papi Moussoui Chantal Machozi et puis Vala Nyota na London et puis Silvio Wechi et puis José Mondango mon ami personnel na les Bislengo et puis Bango et puis na bosanité Patienzeka et puis Benoît Bamanga na kati États-Unis na Georgie et puis na bosanité Benoît Mikendi na kati Kampala donc na pesi bango pe na merci na ndenge ba soutenir kinga et puis bana ya mama nyo surtout a débayor na pesi bino wambote sika bozali bino surtout et puis Sarah Matumo na bonne année les kinanga misu kitoko petite sœur propre au bureau pena et puis na bosanité César Loboko Asiluzolo saleli mama nini vidéo te bon et puis na bosanité Sida ya Bilele
facile à garer de Londres na kata Switzerland et puis na bosanité Rocky na Italie et puis Boketu Chico na Italie. Merci. Voilà, c'était là Freddy Mbalioso. Mais Freddy faut tout kabana faut on nous boue mais faut bête loko tango ma bongo. Il faut na boyaka. Il faut na boyaka. Na ko iko beta mais siko obete pa ya Freddy a comédie Mbalioso. Mbalioso na la tite. Ah, t'es que tu vois comment kaya Mbalioso. Et sopio. Vois kaya Mbalioso mais tennis ko ya Freddy. Sara na bambolo mbata sopio. Après dit voilà, c'était là, et après dit Mbalioso. Il est carrossé bien été. Oh cocaïté. C'était là Freddy Mbalioso. Et si il faut de la plate pendant Mbalioso to kutalangana. Il ou alors betaka. Au moins Voilà, c'était là Freddy Mbalioso. Mais c'est bidon na koluka to beta masolo ya carrière na parce que ya Freddy banda to botami to kutaka wana aza wana aningana raté abouja raté. Alors secret d'ailleurs, j'espère que bino soboyo kiango bon ne sobolinga Freddy non tike le micro yemoka s'adresser na bino et aussi wa rosepela na makambo ya lobby. J'espère qu'on peut sa numéro na ya téléphone boswana et surtout ya beta rande matolo. Alors, nous avons dit Freddy micro à s'adresser à nos fans et aussi à CP Sabino Nandenge Boyebeliwa. Merci, Sarah Matumona, petite sœur propre. Et là, on est dans Boyande, il y a grimace. Au travail Freddy, on a la boye zanini, grimace. Grimace bisoté. Mwana mwasi ya bato azoleka na balabala yo garso yo salaka te owelela ka fufu na ndako ondire okotika mokili na tongo taka matoi kotia bana basi mwana mwasi ya boya na elongo bakuna fo momi nzoka nde yo moko foje poningo sala mwana mwasi wana nini grimace molimo ya grimace onga na poyango wana na yebi wi bana basi batuli na banko wi nzoka batuli te eloko ezangi eza mbongo lipa bayangi mpo babala bango bao batuli eza mibali mpo bolingo luka te wana nyonso eza grimace oyo nga na boyi yango wana ya kokuta na nini ya komona na lokolo ekose amonaki makambo ya monaki natindi ye na sambe tokende kozwa mikro na ngai mpo nasala mosala koma kuna amoni eloko moko lokola nyama ya zamba na se ya mbeto alinga tindika yango agangi mapapa ngana gangi na lubina landa mwana nanga ya suka na koma na seboy kura esali nini ekatana na bengi bana quartier nyonso na boyawa eri mazana sambeto ndi akoti wapi baju banzete bibende banini tango bilibyo bobanda ko beta kaka mbeto loko yaza na se comme ça koyeba kaka balimba bana beta kura esali nini ezongi ale botombora mbeto batombora mbeto longi ya mabe otomona ki totala bonzoka ya ndimosi. Merci, je vous aime. Merci. Yani mosi yo na vie nankai. Tala muma ya miso lokola mokongo ya meme ya mobali. Nyam.